namo, kurera namo. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na biso tuba ebolinga ka Maman Eliane Nitou. Na pesi mino ba mbote ba ebwe habari zenu mavimpi maluka imoyo. J'espère que bolamo ki malamu. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawanzamba bolingo asili kola musabisho na makasi. Kaka nena lobaka kolala kola mukeza habitude te kola mukeza li grâce oyo Nzambe tata asala kabiso parce que vie eza ya biso te yende kolo vie bomo yewuta na maboko ya Nzambe tata alors soko lali olamuki na tongo koyeba na kokumisa Nzambe kopesa Nzambe merci pourquoi parce que olona mpalate ezali ya ye nyoso ezali ya ye biso tozana liko kopesa ete tozana ka pona kopesa ka merci kokumisa ka Nzambe kopesa Nzambe merci pona mawana ye pona bolingo na ye pona grâce oyo aza ko accorder biso Nzambe azaka na posa ya gratitude na biso Nzambe azaka na posa to reconnaître ete sans ye biso oyo tozate yenda apesaka biso bomoi yenda apesaka biso mapamboli yenda balisaka yenda botisaka yende asalaka ba opération ezanga cicatrice yenda abikisaka ba maladie incurable. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ngala bien que tu es mon Dieu. Tu es baka na kozala reconnaissant vis-à-vis Nzambe. Alors na tongo lelo toko solola. Mitema na biso batu eza mabe makasi. Mitema na biso eza mabe makasi mitema na biso batu. Tozana mitema mabe ya kosakana te. Bolingo na kati ya mitema ezalaka lisusu te. Batu bakaso na bolingo te. Koma lelo lingi mutu lobi oyini mutu wana. Olie na mutu wana bole bomeli boseki lobi kaka na motema oza yango mabe oyini mutu wana. Obosani ki etolia ki tomela ki tosika ki tosepela ki nyonso bolamu nyonso bosani. Motema ya mutu etalaka kote sobre ya moninga. Motema ya mutu etalaka kaka mutu asalinga mabe. Me batu batelemaka te pona kotatola bolamu ki mutu asalinga bolamu. Botika ye. Talela kwe mabe. Mais dans le passé asalanga bolamu. Lobi okuna azalaka malamu na ebite pona nina komi mabe. Ce qui pose kina mutu malamu mutu ko mutu mabe luka oyeba ki okomi mutu mabe pona nini ozaka mutu malamu. Lelo opona ni okomi mutu mabe. Ozo pe explication na komi mutu mabe pourquoi? Mitema na biso eza mabe makasi. Mitema likundu. Ba mitema ya zuwa. Ba mitema ya bondo. Oh la 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 la.
Non, c'est pas possible. Alors, les lots, tokosola moi mukie, bino moko boko mona ndenge nini mabala, eza kokufa. Les lots sont mutu, abomi libala, babandi ko condamné. Abomi libala pona nini? Baninga bakangaka motema. Il fallait kanga motema. Ozo kanisa motema na yo eza ya ye. Ozo kanisa motema na nga eza ya yo. Non. Abomi libala ngo. Moete. Lelo oyo eza na batu. Mwana mwasi kwa kende kobala. Soka yebisi asa bota bana mibale. Yem taboto le jabana mibale. Na mibale. Yo nda ozambali malamu pona ye. Lelo o soki bana ba osufri pena mabala. Eza pona ba belle mère. O babingi mama bokilo. Mama bokilo. Ba mama bokilo mingi baza ko kota na vie ya bana. Yango mabala ya bana mingi eza ko beba. Ba mama bokilo. Baza ko kota trop na ba vie ya bana. Yango mingi bana ba mabala mbongo eza ko beba. Na zuma te ya o lelo. Lokola nga na saka bemission sur le mariage. To partager mate ya oyo. Mate ya oyo euti na munoko ya. Ba respect belé na pesembo te belé na munoko papa Charles Bameko B52 a touché point moko o ezaki ba point o nga na salaka ba émission to yokaye a peut côté en développement. Vous les mamans vous êtes nombreuses ici. Vous avez ma belle-mère à Malam. Soyez de bonnes belles-mères. Ah oui. Ah oui. Vous avez ma belle-mère au thé. Ne soyez pas des belles-mères qui... Moi na soigné na mobali na ye aye comme yayo. Tote moi na mobali. Como landara vina té. Zala belle-mère, zala belle, babi belle-mère. Une belle-mère belle. Vous avez maman, ce moi na bali. Comme maman, ya moi na maman ya moi si to mobali yo. Moi na vous en a parti prité. Belle-mère solo za na parti prité. Voilà. Autant sur yo moko boko lu moi na no. Oyebi ba deux fois moi na yo. Okendo côté l'été pour bali té. Ce n'est pour lui parce qu'il s'est marié. Regardez, voilà comment vous me regardez. Comportement. Son mari. Pour ma belle-mère, mingi peut pas maman bala bana. Beaucoup de belles-mères détruisent les mariages de leurs enfants aussi. Bon, n'allez-qui. Bon. Les lots n'est pas boy. Na mon abino ba maman vous belé. Vous les mamans vous êtes nombreuses ici. Vous avez ma belle-mère à Malam. Soyez de bonnes belles-mères. Ah oui. Ah oui. Vous avez ma belle-mère au thé. Ne soyez pas des belles-mères qui... Moi na soigné na mobali na ye aye comme yayo. Tote moi na mobali. Como landara vina té. Zala belle-mère, zala belle, babi belle-mère. Une belle-mère belle. Vous avez maman, ce moi na bali. Comme maman, ya moi na maman ya moi si to mobali yo. Moi na vous en a parti prité. Belle-mère solo za na parti prité. Voilà. Autant sur yo moko boko lu moi na no. Oyebi ba deux fois moi na yo. Okendo côté l'été pour bali té. Ce n'est pour lui parce qu'il s'est marié. Regardez, voilà comment... Voilà, bah, c'est que l'état passe par le monde à l'ingabon. Comportement. Son mari... Pour ma belle-mère, mingi peut pas pour maman bala bana. Les belles-mères détruisent les mariages de leurs enfants aussi. Bon, n'allez-qui. Bon. Le cas là passe pas. Voilà, bah maman. Beaucoup de kabongo nenge pasteur Charles Bameko na pesi mbote avec beaucoup de respect. Boza la ba belle-mère ya malamu. Ma bala mingi ko kufaka tongo midi poka pona ba belle-mère. Pona ba belle-mère. Tant boke ko bala mwana ya moninga. Boye na ye na ndako. Mama yo vanda kana ndako wana te. Mwana na mobali nda vanda kana mwana ya mwasi. Mwana pe ya mutu mususu. Me mama. Oko kamata tongo midi poko yo wana pa mwana na yo mwana pa mwana na yo wana pa mwana na yo. Kokende kocha mwasi ya mwana na yo mal à l'aise. Ozo kende kochaka mwasi ya mwana na yo mal à l'aise. Oye bibi ke mwana botami na poto. Mwana koyeba kolamba nini komo na nini mbika ndenge nini. Oye bibi ke bile ya mbika ya batumi baleka na mbika na Kongo ya baluba ya ba Kongo ya batabandundu. Baonde baleka bilo babingi ba mbika. Bilo babingi ba misili. Eza ya batabandundu. Na baluba pe baleka pe misili. Elongo babingi nyamazamba eza biloko ya bangala. Pondu ya mafuta eza biloko ya batetela. Po balela loso. Loso ya pembe zanga mungwa. Metango mwana na yo. Aki kobala mwasi boze kolo moko te. Mama. Lakisa mwana. Soki yo yebi malamu. On apprend tous les jours. Lakisa mwana. Mwana. Omoni biso to aba Kongo. Mfumbwa na biso balamba kango boyete. Tala balamba kan mfumbwa boy. Mwana ye kola. Kolamba mfumbwa. Mo ozana pona kotuka kaete. Ozana pona kofinga kaete. Pona komirmire.
ye kutu mwana yango bano ya poto yango ba yebolamba tebo bana poto babotami na poto c'est normal ba kolamba te parce que ba mama pe mingi bazora ta mingi akolekisa pe bana te ezokende vice versa wana mambo ba mama to koya na ngosi matota na mambo ba belle mère bozo ba ke tango mabale salamaka bana wana ka bomona kana posa mariage na ezala mariage de rêve bana na bazoka ba crédit na ba banque parce que mingi mwana mwasi ndani nga penza ba mariage nyonso to mona la plupart famille ya mwana mwasi sera dépense 70%, il y a dépenses. Famille à mon bal c'est la 30%. Pourquoi? Parce que bana basi so ba ko bala ba mama ba kana songo mingi ya ko balisa bana ana o balisa mwana nga omona mama zana songo makasi ko balisa mwana na ye akosala dépense belé nana bande ko belé ba ko uta de partout de gauche à droite faites ça la malamu souci oyo mama ya mwana mwasa zana ngwazo balisa eza souci moko te ya mama ya mwana mobali souci wane ko kanaka te ezala ka souci moko te eko kanaka te okomona mwana mwasa sala ka kende kozona ba crédit pona libala na ele kamalamu be invité tant bakoyeba te que famille moi c'est celle que la famille mobali parce que ça secret cuisine interne boyebi te banani ba chembongo ebele banani ba chembongo muke po libala esalama mais eza déplorable bana mingi baza ko benga ngai mama ngala mobali nanga to na biso bien belle mère nanga soko ye azanga ko piquer ngai te yo comment piquer moi si ya mwana azambanda na yo moi c'est mwana azambanda na yo te mama soko balisi mwana na yo zwe mwana mobali zwe oya mwasi komona ko pe mwana na yo yeba ke mwana bali na 24 ans akoyeba kolamba misili ndenge nini aza mutu abandundu te akoyeba kolamba misili te mama et puis yo na poto linka misili e koza la eloko aposa soko za mama malamu lamba misili na kati ya ndako na yo oza ko lambo bengisi bana na oba e dimanche na ndako epa na yo yo zo lamba misili mwasi ya mwana zotala ndenge nini oyo oza kolambela misili po yepe apprendre ce qui olaki semba la liboso amiki esimbi te ya mibale ya misato ya mina ya mitano eko simba bozo ko tungisa basi ya bana na bino na ndenge ya kosakana te aussi longtemps que bana na bino mo bazana ba comportement ya mabe bana mingi ya mibale bazana ba comportement ya mabe bana bazokota bana basi bazokota na mabala dès les 2 premiers mariages troisième moi naza déjà ko souffrir aza ko envisager déjà pourquoi na balaki est-ce que nazaki pressé est-ce que naeba qui est bien. Mais tant on a bandé que côté la bonne famille basaki gentil nanga pourquoi ba sou gentil nanga été ba belle mère bozo rendre ba vie à bana bino beaucoup difficile le lo ceux qui ba divorcer ça la belé au moins moi 27 ans a divorcé moi na 30 ans a divorcé mingi pona ba bokilo ezala bana musuba lobaka musuba ko akoloba te botika ko kota na ba vie à bana eza malamu te. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Ba mama bokilo ya poto.
Ce n'est pas que parce que yo na Kishasa kuna tango baya ki ba mama bokilo na ba bandaki konyokolo sukola bilamba sala boye boye barake via poto na via Congo eza vi moko te boye ba ko sala différence ya ba vi wana eza ndenge moko te bana ebele bazo benga mingi ceux qui mabala na bango zo sima mingi te eza pona ba parents ba mama pourquoi ba papa ba na ba comportement ote ba mama bozake na libala no nyoko maki omoni mwana na yo abali mwasi olingi mwasi wana pe anyoko mandenge oyo nyoko maki na libala bo ba mapasa te ba mama mwasi ya mwana nga kutu mwasi ya mwana azaki malamu tangu mwana na yo abalaki mais akoma mabe pona nini pona ba comportement na yo olakisaka mwasi ya mwana no kolingaka ete likoka bola mambika te abotama na mbika te c'est normal eba kola mambika te mama ya malamu alakisaka pe loko akokamwa bo pe na bana na bino abasi bana na bino bana mabala bana na bino mabala ya bana na bino abasi boko lengela okenda ndako mwana no mwasi okamati olambi ta mobali na yakoya aleki toko comme si mwana na mutalamba kinzoke eloko te mama mutolambi mwana na mwasi na ndako libala na poto yo kolamba biloko memi oyo kotikela ye pozo lengela libala ya mwana na yo mais soko komi kota mwana na mobali oliepe osala bongo olamba ka biloko kitoko po mwana na alia olakisa mwasi ya mwana na ondenge ni balamba ka biloko yo za na posa ki mwana na yo aliaka okolakisa yete komi ka kochipe en tout cas bana ya poto en tout cas ba yebolamba te te mama kolamba ça s'apprend boti ba comportement mabe bana bazo balaka bazo kota mabala bazo umela te mona 2 ans libale kufi 3 ans libale kufi 5 ans libale kufi allez mwana oyo mwana na yasa boti bana mibale libale kufi pona yo mama kende kota na kati ya bolingo na bango atikali na bana mibale mwana na yo akeya bali mwasi mususu tango bali mwasi mususu azozwa même pas soin ya bano yo ya tiki mobali mususu tango akoya okanisa ko supporter ako s'occuper na bana wana ndenge papa na bango ko s'occuper na bango bino boyebi na ba famille recomposée te ba famille recomposée mama soki ozana kati ya situation famille recomposée to koyeba passe na ndenge ezala te ba belle mère botika ba comportement ya mabe ba mama bokilo botika ba comportement bokasi passer dans le bibonga le bipamba te bo se rendre compte te que non bana na bino pa mbali bazaka mabe eloko boki ko salaka oyebisi mwana mobali papa ndenge ni mwana utongo balaki azaki ngebu mwana komi kokonda boy ndenge ni mwasi na azaka ne sengote elungine ezo pesa sengote pona nini mwana bato komi ko nuna pona komi ko nzuluka mwasi asekaka te azolia maosi azoseka te azolata mazo bonga te bolukaka koyeba ba comportement ya bana na bino pe ya mibali tango za mwana wa mobali na ndako okoyeba ye penza bien te epa na yo mama na ba comportement mususu epa ya mwasi na ba comportement mususu bazolinga neti dictature oyo eza mboka dictature te na bamboko koza dictateur te soki mobali oza dictateur oko perdre mwasi to uta oko perdre mwasi na yo mwasi akendaka mosala yaka na salaire mobali akenda mosala na salaire tantôt parfois kuti salaire ya mwasi eleki ya mobali bino boya konyokolaka bana ndenge wana non ba mama botika ba comportement oyo ba comportement ko nyokola keza mabe lelo mabale bana mingi mabale ezo ko simba te pourquoi oromona kaka maman mais je ne peux pas parce que tu sais comme j'ai 2 enfants dans leur famille ils ont dit que non ils aiment faire les familles recomposées ça crée toujours des problèmes c'est que okomona moi na mobali aka na 38 ans masa botisa bana asa sali aboti bana na basimisato moi na aka na 38 ans ma boti déjà bana na basi misato aboti bana na basi mine yuzo sepela bongo mwana na kekoto anene akekoto anene bana basi ne mutu bazo souffrir après parce que kozo mobala yako ndi moza na bana mibali kozo mobala yako ni mwana bana misato soki bomoni bande ko be batikala ba femme seule aza ye moko ezaka pe pona bana so mobala kutia na bana mibali eke mobala yokani na bana wana te mobala yakei mobala kutia na bana misato bayokani te na bana na mobala yakei mobala kutia na bana mobala yakei ale bokomia femme seule kokabwana nyonso ezalaka te mwasi aza mabe surtout mobali soko ya kuti déjà mwasi ana bana po bavanda penza ezalaka facile te eza trop difficile surtout na mboko ya poto mboko ya tu n'es pas ma mère tu n'es pas mon père oh tonton donne-moi la télécommande non, ça, toi tu regardes le foot moi j'ai besoin de regarder les dessins animés petit azabo te po ezanda kuna bango yo kokota ya bozo mona bandeko basi mingi bazosanga mibali bazosala mibali te pona nini ba belle mère
bandeko batikeli bango moko mingi mobali aza na comportement ya mabe ole boyeba ndenge nini ya kogere mpe bana na bino ya mibali kovandisa mpe koteya ke mwana yango kozonga boye uti mosala mwasi mpe aza fatigué osengi nzoto abi te na okoka te naza ya kolemba zela ntongo ekotana nzoto ekimaka te na ntongo okosala nini okozwa nzoto soki mpo moi mwasi na afatigué papa tia kaka nini loso na kati ya appareil ekotourne nango kaka 5 minutes loso ekosala nini ekobela boyeba mpe kobenda bana na bino ya mibali matoi basi ebele baza bamalheureuse mpo na mibali eloko bozoyeba te yango wana basi ebele baza bamalheureuse mpo na mibali omona mobali moko adivorsa 5 fois ake kobala 6e femme mobali moko adivorsa 7 fois omona mobali abo mpe bomona te mobali ala te mobali abotisa basi adivorsa mbala ebele aza mobali mabe aza mobali mabe mobali adivorsa abotisa de gauche à droite aza mobali mabe lelo to wana toli ya pete na tongo alelo mingi bokebe église mais mitema mabe bali mitema makundu bokebe église mais bobongisa mitema te tala mitema mabe kanga na sambelaka kombo nzambe na monoko mais na motema nzambe azate kombo Yesu na monoko mais na motema Yesu azate ba belle mère botika ba comportement mabe bana baninga bazo souffrir bana baninga bomonisa bango passe yomba koma okatela bino mangala so ba katela bino lingala aza impoli te trop c'est trop amoni ko bandiko tungisa makasi akatelo mo lingala posa katelo lingala otio kena ndako na bango ba garçon ebele baza ba impoli ba finga ba bokilo boyebi bana mibali boni ba finga ba bokilo na kati ya mboko bana mibali boni ako finga mama mwasi na ye mais boko se rendre compte nango te botela ka mabe ya bana basi bozwa kata ya kovantisa bino bana bino ya mibali mwana nga ovanda na ndako ya libala no ndenge nini eloko nini o mwasi areprochaka yo soki mwana ayebisi yo tala mwasi na nga azalaka boye kokotela mwana na yo te talisa elobani mwana mpo ovanda libala malamu longola comportement oyo longola comportement oyo mpo ovanda bien yo oza koko ozosepela mwana na yaki aboti na Clémentine aki aboti na Janine aboti na Priska aboti na Naomi aboti na Clarisse tala bakoko après lobi mwasi abosengisa bana te bosengisa bana te mutaki aboti zoba na yenkata na yakati ndako ndazo bana asengisa pota oyake ndaoka bilenga nzoto amemaka mwasi na mwasi abandi azotala ke tala nde na osala tene na zoka sentiment botelinga mwana zoba kizengi kati botika ba comportement ya mabe sa malamu te leto amukolo yeyenga nalamba fufu na nga nalia botika ba comportement ya mabe naloba soza mutakanda kotala nga te po sepela no nga te ba comportement ya mabe botika makambo kofinga kape bana ya baninga kovandela mwana moningo fingi metala na ndako na yo pocho zolongola moninga est-ce que Elise no solongoli à tout à l'heure ah oui vous avez belle mère au thé moi na waswani na mobali na ye aye comme ya yo tote moi na mobali comme landara vina te zala belle mère zala belle babi belle mère vous avez maman ce moi na bali comme maman ya moi na maman ya moi sito mobali yo moi na ozana parti prité belle mère solo azana parti prité voilà autant suyo moko boko li mwana no oyebi ba défaut mwana na yo okendo côté l'été pour balité c'est pour lui parce qu'il s'est marié. Tane botala ngai Regardez, voilà comment voilà la sepelité miteme suit bango pasta la bobo ngi sepe comportement son mari pour ba belle mère mingi pe ba bo mama bala bana bazo bo mama kasi pasteur makasi bon naleki Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros.
C'est la spécialité du service traiteur, la Providence. Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous. Les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko Yamoto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.